Là-bas, on a tout la biso libanda bozota déjà chaîne na bino tindika avec Yannick Stopeka babi awa to beta masolo nyo soso foyen babi tindika nde makambo tindika nde masolo awa lelo to solo la masolo etali moi to solo ma spiritualité ba mebele pe to solo na prophète Ezekiel au pas prophète monene na mboka na biso awa to solo naye na yambake to liboso to solo par rapport ya matanga papo langi mais deuxième tout so to beta masolo etali pour makambo ebele babi ndeko déconnecté artisa toujours connecté na tindika pona tindika nde okozwa makamno so tuza ko lukana prophète aza awa makama minute ko beta ngo déjà ne to ko solo la merci na boss nanga papi keli refait ki sombe dio wana babi ngana za na de boss ba baza ba moko menga bana ba mi balé ko papi keli ki fait ki sombe ba mbote na bino e bele bozota la biso et puis merci WS ya Willisionga ya mamali dia bangala ba mbote na yo e bele na moni peli susu malela de Londres les champions ba mbote bele ale malombi ba mbote na bino e bele ba ndeko to bozota la biso déjà babi bozo oxia makasi na prophète Ezekiel motoranzambe tout ça déjà naé. Bonjour prophète. Oui, bonjour cher journaliste makasi vraiment nzamba pambola. C'est la rano benga comme chaîne biso tindika. Vraiment nga tellement na benga ko tindika eza sita bien na sepela nango vraiment makasi et puis bana nzambe baza se retrouver peuple congolais se retrouver na site. Ça va se trouver à tout bêta rappeignon sur politique tout est mabala sur tout tindika tout cela mutu moko te limite prochaine na biso to sur la tout avec évolution de awa makamo bieza a prophète Ezekiel oza prophète na église ninto e bana finalement na foto kota basolomso prophète Ezekiel aza prophète dans l'église le seul église où nzamba tindi na RDC zali sentinelle parce que obi sentinelle aza mutu oyo atalaka toujours makambo likolo ya bato donc ya zalaka bébé prophète te ya zalaka pa bébé pasteur te ya zalaka bébé apôtre te mais ya mona makambo muta mona kate donc moni sentinelle aza toujours mystique donc église kombo nango sentinelle tabernacle oyo ezwami na RDC na capitale ya Kinshasa bisika tozali. Donc yimuna makambo eza caché na oza invisible. Oui makambo eza caché et makambo ezo mona na te o mutako mona te yango biso to mona ka donc c'est ça la signification d'un prophète. Prophète pe l'équipe est belé na mboka na biso kotaka moi ata moi bon surtout que moi 3 pour muke moi ça prophète bi na mboka na biso que non o pe ondima pa msala basala. Papa prophète na mboka azate. Donc ba prophète nyonso ba le kanakata ba suite ba télévision baza ba aventurier donc prophète azate parce que prophète azali muto alingi spiritualité prophète azali muto azo yebisa batu makambo oyo emona nakate nda azo bimisa c'est ça un prophète donc na RDC awa prophète azate donc ba onyo sona baza wana bazaka batmo bana ba don moni ba don ya bandoto mutalala loti ndoto abike no te nzamba tasingelo kotel lobi ya mibenge prophète ozo comprendre donc ba prophète vraiment na RDC awa bazate donc ngai batoana tout moi je ne crois pas. Le beau prophète obi ke no beau pesa mon tout malili ko papa ba la biso nga ko tanga ta prophète opi ba yebani pe ke no basala musana bango ke no ba ba yibango ba prophète par exemple aussi prophète ngefa opi ke no achaka bino mulungi na net. Bon voilà ngai pona ngai d'abord ngana mona bango baza ba embrier parce que ngana défia bango baza wana bato balanda la embrier prophète ngefa la embrier mais na ebisio papa na nga ba prophète na ebisio ki bazate parce que ngana défia bango na ebisa bango to ça na bango émission o to bengi débat contradictoire et puis plus démonstration na ebisa bango donc bato balanda nga mingi ba ebi prophète Ezekiel na défia bango plus de 2 fois et puis na chao to loba ke no to chiembongo baya te on a vu que non ils sont pas des professeurs des aventuriers donc batumoko bazo leka pona bangisa ka peuple de Dieu ko bangisa population omoni mutaleki na moi message moko ko banga omoni évangile komika ko banga vous comprenez donc ngai pona ngai vraiment bango na konta bango te donc bato nyoso tangi ba kombo wana nga na konta bango te donc comme preuve yo oza journaliste okotaka partout luka bango to vanda na bango kotoyo to lobela makamba Jésus et puis to ça la démonstration ba okima so bengisi bango ba oyate ba makamba so la profiter même na makamba mboka pe okeyo tika na profiter makamba mboka te tout pe Olanda pe oyebi bon baza batu moni na kata net eloko ça les ate kotika bu se retrouver na kombo ya bato wana otanga wana bon biso
donc tolanda na biso batu nyonso po to évolution parce qu'un prophète a recherché aussi asa muto aluka kai babisika mabe ezali e bisika pe malamu ezali donc makambo ndeti makambo ya mboka o nga na prophétiser pona mboka na prophétiser za ko makasi ko pona mboka pe aloba mama mboka pe ko masuyo ko beta ngote prophète Ezekiel. D'abord, ma prophétie sur pays, on est à biloko mike, mais il faut prophétiser par événement où les Kanakata monde, parce qu'un prophète a un prophète qui a une nation, un prophète a pour toutes les nations. Il faut prophétiser Makambo les États-Unis, il faut prophétiser Makambo et peut-être en Allemagne. Donc c'est ça un prophète. Donc prophète Azali, prophète local, mais prophète international du ministère. Donc on a des soki mutoye lingande tilisa kolabongo là maintenant je peux croire. Ben ok non, à prophétiser Makambo tel quoi il dit ma politique et kendeka aboye ko ya kaka boye asakoli donc c'est ça parce que on va comme bongo donc ebi que non ndenge to kene vers la fin de l'année mobule robimisa donc yango moni a pesa kali sakona na mona mobule robiba donc c'est ça parce qu'il y a bien physiquement. Physiquement parce que babelo musona mape prophète musa betela mo pe kina na wa côté kao kwa isimba pété yango ngai na ebisaka bango baya kozwa école nga na forma ba homme de Dieu yana batebeli balanda ngai partie ya internet na groupe munene oyo eza déjà na kati ya internet oyo nazo former bato donc balanda prophète oui na forma ba pasteur ba grand pasteur o ke baza na libanda misupe baza bayaka na forma bango si ba domaine spirituel parce que un prophète domaine na eza spirituel domaine na eza physique un prophète azate wana pona loba ba fitilité donc ayeka wana pona yebisa bato moni makambo mboka ezotambola boye moni loko tel misicien tel non un prophète aza wana pona kokundola eloko muto ayebite vous comprenez eloko yo yebita yebiso no moni makambo izaka so sali be na vie okuta na eloko tel c'est ça un prophète pas beta baka awo lobi boyeba kala pete na luka pe na micro na répondre yo par rapport aux contre pour bete ma baliwa ba pola nga bete ma mebelo la ndaki po yo kaki. Bon, nga pona ngai na oloba nanu boye kokuta na ndeti na ngai ou bien koleka ya aloba makambo ya ndenge na uti koloba awa nga pona ngai zake nga linganda affrontement parce que bazé belé o ke ngai na luka bango na linganda affrontement et puis tout ça li démonstration parce que eloko ekangisa ba prophète abali munoko nde za yangwana na yebi bango tu balobaka trop na internet mais prophète Ezekiel yo qui n'a trop les makambo démonstration bosala boye au monde a que non on lingi trop bablo ka mettre c'est bon bazo mona makambo ka bazo mais yo lingi ka démonstration c'est pas démonstration spirituelle pourquoi ba prophète na tangwa kala banda ot conduit ba roi bando tambusa ba roi et puis bando tambusa bango na makambo eza politique te pe facilité te bando tambusa bango na makambo eza spirituel azo bisa roi ke roi nzamba lobi et général nzamba lobi po bika na malade na yo kendo bois kama 7 fois na mai na yo ya kitoko te mais mai yo eza na ba nzombo ba salité ba niei comme Jourdain bois kama comme na 7 fois po bika ozomona donc azo tambusa politique na ndenga spiritualité donc eloko nga nazo attaquer ba prophète na biso ya lelo ya RDC za yangwana ba prophète na biso RDC ata même ba prophète totanga wana soka ba bengi eboye na gouvernement zuka mwa kanya ke si la vandi ozoka bengi na gouvernement otika pe mbango changer langage papa nga na yebisio ke nazali oyo le seul prophète nza matombo na kata RDC za prophète Ezekiel bato ba yebi bato ba monanga ni États-Unis maintenant na Congo bato ba monanga na France maintenant na Congo mutama beke prophète oto solano sikoyo ta mafuto pesi ngai ngabi no nga na chakutu makolo ata na aéroport na bino kuna te mais mutamoni nga donc zo comprendre donc na yebisio ngai na kolanda makamoko ya nzoto te biso to makamoko ya spiritualité et puis nga na dutaka ke masa se kokotanga. Mais je vous dis la vérité. Oui, et Miss Opene comme on lengi ah que non. Massa se côté prophète Ezekiel o lengi trop ma spiritualité donc ma mystique au monde tout monde rabasina ba ange ma belé trop mystique wano kinda makasi likolbo ma prophète msoza bloqué yo lengi trop bloqué là pourquoi. D'abord, makambo nzambe singeli batu baye bake makambo nzambe za spiritualité. O batu baye bakate. Yesu azoloba les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tant balobi esprit ezanize loko oyo ezali mystique. Eloko izo bangisa, eloko za profondeur. Le loko mika aso mutaliki na kati ya site alobeli makambo ya spiritualité ou bien asali miracle ou bien abonde pona batu mafute bimi, abonde pona batu mutabiki babiki non, ezakisi. Non. Ouais, c'est ça.
o te eza kisi pourquoi bondele pona mai mutabiki. OK, makambo nzambe eza spiritualité puis makambo nzambe eleki bondoki na kibondoki. Eleki bonganga na kibonganga. Makambo nzambe eza profondeur koleka profondeur. Omoni Satan bangisa so nzamba leki na kobangisa. Ozomona osko sengeli batu ba comprendre. O batebele ba comprendre raté. Donc ozomona ndeti mutu ayende ti pananga na ba problème. Yebisanga so na pesa mutu anani. À part que na pesa ye solution. Et sengeli da prier pona ye na bondela pona ye mutu ana azo solution. Yango moni biso un véritable prophète aza mutu oyo alingi ko s'habituer trop na kata spiritualité, alingi ko zinda trop na kata spiritualité afin que amema lumière na kata bomo ya batu. Donc c'est ça un prophète. On moni à l'ancien temps, bezaki na ba prophète ndete ba eli banda la trop na kata bazamba. Ozomona azola na zamba pourquoi? Azola na zamba po akundula makambo bat ba yebiti. C'est ça, c'est que les prophètes du Congo bakoki osala yangwala. Et sengeli bazala musika ba fertilité, ba mema spiritualité na profondeur afin que batu ba se retrouver. Donc c'est ça. Spiritualité profondeur que obi misaraba ange dans les vidéos moté que pesa ba bali ba prophète miswa sala ba passer ça te ba mono pe mystique ba kima. D'abord makamba ba angeli et bandi leloté na ancien temps, il y avait des anges ba bande ko bima comme ça, il y avait des anges. Tout le monde ba bima kali soute yo comme bimisa ba zo loba dans les vidéos moté que ça pena ba tu maramane ba ko bangisa ba. Omoni nzambe asalaka makambo selon kondima mutu. Donc ngai po na nganga na banga te mutu mususu obanga. Siko ngata unazo ndima mutu mususu azobanga. Yango siko limitation de bisike ezali yangwana. Parce que à l'époque yo ebisanga, à l'époque Bible lobi que non bana Israël tomba bazaki na nzala misuni bando uta likolo ezokoya yebisanga siko mutuni na bando lamba misuni likolo pe Bible lobi tant bazolia bazoka pilipili bazoka munga siko na chaki munga wana na kati ozomona donc makambo nzambe za spiritualité za makambo moko mystique makambo nzoto te donc ngai po na ngai nazo s'attacher trop na spiritualité parce que na yebi que non monde na biso za monde molimo eza monde musunité yango nde na yebi sio que non il y a pas un prophète au Congo. Prophète au Congo, ma prophète me souple ma prophète basé belé na bi ki ndika ça moi si na riche kuna que notre boucher muke par rapport ya moi climat et zo moye biso kuna mais ma prophète me souple ba yapi tout mona que non ba peut-être ba prophète Denis c'est le bomba te bana pe hôtel na TV au mona ti ba mai ba unkra ba nzondo wana panga na travailler na nzondo TV na PC ba mbote ba unkra ba bloquer belé ba mbio to yo kango pe yo pe ba yapi ba clip ba bloc wala pe. Bon, premièrement, Seigneur Batuba Ebake, dans le monde spirituel, il y a 4 éléments. Nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons l'air et puis nous avons la terre. Et puis nous n'occupons pas Aebako envoûter Moutou Sengeli, Aebako utiliser les 4 éléments. Or que Satan a imitateur. Satan a imité l'originalité à Makambo déjà mona kuna na lola. Donc eloko ba bengi mai Sengeli Batuba comprendre mai zani parce que Moutou nyonso azakana signe élémentaire na ye. Ndengo za obotama na moitel na yebité. Mais mukolo yo botama moi yo botama na ezana signe élémentaire na yo. Donc signe élémentaire ezani ezali destin na yo. Eza bat mso moni peut-être assemble raté. Mais soit yebisi mutu likambo pe kokisami. Donc soit pas lotipe et kokisami mais mutu wana assemble la kate amela kutu ba masanga viba na vimo kwa ya kindumba mais makambalo bake kokisama et puis ezana batu somoni abondeli pona mutu mutabiki donc signe élémentaire na inde eza eloko ezo mema mutu po sala ba exploit yango moni Yesu abandaki signe élémentaire ya Yesu zalaki mbisi yango monaki abimisa ki mbongo na kati ya nakata munoko ambisi vous comprenez et puis signe élémentaire ya prophète Élie le Tishibiki zalaki moto yango monaki abelaki moto etosaki donc chaque mutana signe élémentaire et puis un prophète ndeti ngaboy nzambe apesanga signe élémentaire na ngeza mai parce que nakata mai eza na monde munene nakata mai il y a des anges au ba travailler nakata mai ndeti nakota ba sirène nakata ba ange ba oui kasi on a le monde de spiritualité ezapena na Satan ezapena nzambe parce que Satan imita nyonso so nakata mai eza na ange moko komona absente. Ange absente azali ange à travailler na domaine mai et puis ezana ange moko à travailler na kat hôpital spirituel comme on est Raphaël. Ozomona. Siko mai en soi, mai ka ya pamba on a pesi exemple puis formule ya batunyo so balanda biso na poto basa lango. Soko moni muta peta na kisi. Mutaninga sonne mabe akoti peut-être ba monde spirituel be abandi ko invoquer pas solo mabe. Yo soko zano na foite zoka mai ya pamba boakelaye akoma neutraliser parce que mai ya pamba ozomona ezana impact surnaturel na kata mai. Omoni nzeto bako filmer biso nzeto kande zomona wana na kata nzete wana ezana ba esprit o nzamba tana kata nzete yango monaki Yesu tanga kutani na nzete amoni nzete sobota te alobi na nzete bikauka
Vous comprenez? Mais nzeta dans ma toité comment yoki esprit les ana kata nzete yoki et kausi nzete ka pambo zo monde. Donc chaque loko ezana esprit et ezana élémentaire na aussi ko nzamba ko ebisanga Ezekiel yo pona yo charge na yo élémentaire eza mai detinga na prière trop pona mai na prière pona mai mutameli kuna mutabiki. Vous comprenez? Donc eza signe élémentaire sur ba ange nga na travailler kana bango ndeti ezana ba ange mai bazali. Tous un ange absent à travailler à Kanama et puis tu as un ange Raphaël à un hôpital spirituel et puis il peut utiliser les 4 éléments moto ma belé mon PPP mai. Je sais pas moko atika okina mai ite apaka kotamata mo likola mai wana mais atika okina mai ite no zolo ba. Bakendo tanga na Jean chapitre 9 verset 6 yesu abikisa mutu à travers mai ayebisi mutu aveugle abike abwaki soyi na mabele asala on peut appliquer na miso mutu abike kende ko sokolelongi na mai et puis mutu abiki yenzambe comment ndi mutu na mai bikisa mutu. C'était les signes élémentaires, il a utilisé ces signes élémentaires qui est l'eau. Après il m'a battu msope mama trop spirituel baba keno mai monde monsieur zakuna cimetière grand monde monsieur est-ce que pour confirmer que bloc za solo boto baloba. Certainement, dans la spiritualité, d'abord, tu as deux groupes, tu as deux camps, tu as la spiritualité satanique et puis tu as la spiritualité divine. Oui, oui, c'est ça. Sur la carte, à part l'ange, il y a aussi des sirènes. Comme représentant, il y a Maï au Satan, il y a Léviathan. Il y a un représentant, il y a Maï au Satan, il y a Maï, comme on a Léviathan. Il y a des sirènes, il y a Nina, il sirène Béatrice, sirène Jennifer baza tellement ébélé baza na kata mai ba musa na bango ndeti ba musicien minga mokilo bango ba invoka ba sirène na mai parce que ba sirène na WCP bazali ba sirène na zamba pe bazali ndeti seka moto za na bandako WCK to na bandako ndeti na WC o to na ndako na ba WC nyoso izaka sirène Jacqueline aza sirène moko ya toilette ye musala na ezali ko pesa ba impuissance sexuelle na bana mibali et puis ko pesa ba infection parce que ba kota na kata nzoto ya mwasi et puis ta mwasi sangana mobali nde mobali azui otobeka impuissance sexuelle bango baza ba sirène moko oyo musana bango za ko détruire ba foyer ko détruire ba couple ko détruire ba fiancé ko détruire ba marié musana bango za donc bango makambo etali ba infection impuissance sexuelle izalaka à partir de la sirène, on a pas ce temps aucun na wesi wana ndeti mwasi so akena wesi nzoto ne panzanaka oyebi yango et puis gaz wana mataka gaz wana ezo matana kati il y a des sirènes au batrabande Jacqueline musala na ya ngwana et puis bana mibali et puis bazwaka ngo à partir de la relation sexuelle nde bazwaka molimo ya ba impuissance sexuelle donc na kati ya mai eza na monde munene monde ya nzambe eza na kati ya mai monde ya satan eza na kati ya mai dans les deux mondes. Le prophète Ézéchiel émission bene ko melenzo kende kaka par rapport pe attente au solar na yoka pe na yamba batene mission ana mama mutuma balobela trop spirituel abisanga bi yanik ba place ba lieu de prière ça peut mutoko prier na toilette na habiter ça peut ya solo ko prier na toilette ko prier prière ya normal est-ce que ça peut ya solo. Bon, à moins que ils a la recommandation à Saint-Esprit et puis Saint-Esprit a coquille et cotinda mutupe a prier na toilette mais chaque lieu il y a des esprits. D'abord, tant qu'on a besoin de prier dans la toilette pour invoquer esprit nini, c'est ça le grand problème. Bon, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça parce que dans la toilette il y a Jacqueline. Jacqueline n'a rien dans la toilette. Mais nzamba ko tinda mutu a prier pene penanzete parce que na kata nzete za na ba esprit ba benga bango ba dova. Ba dova baza ba être oyo ba kangara mingi plante ba nzete tout. Ozomona. Oko bonde la pon, o bonde la vraiment prier nos en efficacité bonde na sanzete. Bon, na ba croisement avenir il y a aussi des démons Satan a placé surtout na ba carrefour. Diable a placé ba démons pour na kokanga ba via bateau. Donc ça dépend des nzamba otindelo mais pour na eloko eza très capital sengeli mutu assemble à partir ya banzete donc kaka banzete. Mais monsieur je comprends que le prophète a rezo boya que non mutako prier na ba carrefour te poser ba esprit diabolique na yoka peka ka na ninga normal mutu sane be mission ba que non ko prier normal Jésus no yemoko na ayaka ki na fête pour multiplier bloc na ba to ba ki na ba carrefour ba zoli ba to na pesa ba efficacité ko prier que non ko sa prier pe na carrefour. Bon, Jésus ba to ba accompagner Jésus mabe. Oh, il y a le bas qui wana abandé ko reprocher na ba rabbin et puis ba séraphin ba scribe ba zaki na orgueil ya ko kene ko bonde la ba carrefour ba mona bango ke bango ba sambelaka ezaki bongote ozo comprendre na yebiso ke non soki lelo benza maiso ke bonde na kata wese ça be dat ndoko ke solana Jacqueline parce que Jacqueline a na wese donc il faut tomber ma révélation sur la parole de Dieu.
Comment qu'elle n'a pas entretien avec prophète Ézéchiel, tu as eu bana tu ya poto, bandeko tu ya poto, batata ba maman tu ya friti Kenya, boto la biso, bon on a prophète Ézéchiel trop peu en atinika to par rapport à l'évolution de solo mais prophète Ézéchiel bato ba au libanda avant tout qui n'a no pesa message pour na yambuka. Bon, biso beto moi atinika moi tembe, to atama démonstration spirituelle to moi to bien moi prophétie moi tel kamo pena que non muto otala biso malgré autant comme ta ba ke zangi mutu obeti lo kwani pani. Bon, ngai d'abord nalinga makambo nyonso avant sala ngo esengeli mutu wana akota. Ozomona parce que ngana za lokola teke ba prophète to tanga ba komba za trop ouvert non. Sengeli mutu apusa na pembeni bonga mona. Donc ngai po na ngeza na ngutu black te. Kutu bato ndenge bazomona ba photo ba surnaturel tout ba yebi. Ozomona ba surnaturel so na eza na bato ba surnaturel bimela bona za na ba témoignage na téléphone. Na parce ba prière no pe mutu sa bo pesi mutu ba directive après pe ba surnaturel ba ange bazo pesi ba directive. Oui, bat mona ba ange ya papa mona Belgique papa Jean-Marie na pesi mbote bisika zala mona ange bimele na kata ndako. Ye kuta duta kabike na zanga posa na mona ye. Auti ko sola ko ba moni un messia telemele be lata blanc. Otala ye abi oluka kinga yo na ye. Papa na kimala na ndako te. Ozomona. Azo retour de mais yango makamanzambe salaka retour te makamanzambe nzamba bimaka po atalisa mutu kaza solo yana batu mama blanche je les salue déjà de loin ba ange babima na kati ya magasin na ye azaka na appareil nini caméra cachée na kati ya magasin mais a contrôler yango à partir ya ndako mais à partir ya ndako ngongo yise la muka tala makambe le kana kati ya magasin atala be il a vu des anges dans les magasins et puis la musa mobile na tali yango après ça ba ange ba limwe Ozomon azana image wana vous comprenez donc c'est Dieu yo elo kwani sala masko ke ko bimisango boye biso to différent na ba sorcier ozomona au moins de temps na ba ke non na défier ba pasteur wana tant na ba na défier bango eza mission uniquement sur la démonstration donc wana na ozela bango to ça peut mission musu je musu de la démonstration que to ça na ba to pe ozomona ke no démonstration spirituelle de préparer bien tout ça mais c'est ça et loko ngande nazo ebiso ke no bato ba prophète wana bazo détruire vie chrétienne ba mo bangsa bandimi bana nzambe ba pengi likola banga et sini beza kindoke ngana na posa na bango pyramide wa frère bato yema sali boya sali opona na sali basenya bo basina pe tout ça mabeza pe na malamu d'abord ba américain baloba minga partir ba geste ba américain mingi baloba mingi partir ba geste vous comprenez mais ba congolais ba africain bango baningsa mingi mutuna mapeka wana eza style slogan ya mutu na mutu zomona yango peza kindoki non donc ngapona ngai na oyebisa bango kendo ko ba bangisa bana nzambe nga na défier bango tokutana kana tindika to sala émission moko débat contradictoire et puis démonstration totala nani oyo akogagner pe nani oyo bako seka ata démonstration mutu to mona ngati ya papier ngai na yebisi yo boye nakosa elango sikoyo et ça me peine à kata nzoto na yo mais na yebisio ke no na posande na bango parce que on a problème na ngati on a défi ouais ngana pesi bango no défi bango ba ya yo za la journaliste so pe obi ke no obengisa bango ka siko en pleine émission obengisa bango ba ya semaine prochaine to lukato toute sabino na bango so tout moi message moko ta prophète pour na mboka pour tout batali biso libanda. D'abord message à mboka ezana no mabe parce que nzamba lobaki makila eko ezana sirène moko azoluka léché makila ba peuple congolais bitumbe ozala makasi vraiment na kata mboka na biso na sakola même na mois de mars si RDC et puis kokisamaki et puis nzamba lobaki makambona ekokota nzamba ebisinga mutu moko tazala ni kota opposition ni kota majorité parce que nzamba za na opposition te azape na majorité te mais peuple de débat belele parce que nzambe akotinda les sauveurs au sauver Congo. Ils ont message na ko pesa bango. Message pour la diaspora pour ceux mo bamboto to tali biso na ki peut fonder l'église mo fonder l'église na Canada ou bien na Londres na éviter. Oui, église déjà prophète Ézéchiel les a déjà depuis Montréal hein. Yo prononcé Montréal na Canada na muta molimo ba mwana na yebi yango te efongami déjà wana Canada Montréal non oui c'est ça et ça déjà wana représentante nanga azawana église déjà toza déjà ko ba démarche à Mikanda bientôt izo banda déjà mais to semble déjà na kati ya mwanda quoi toza déjà wana ba numéro ezali pour rejoindre prière nga naza 100% Jésus-Christ yende nzambe na biso ko banga noté mais à partir téléphone tout za problème ko bota sida tout à partir téléphone libala wana kutu na parlons pas biloko mike batu ba yebi yango déjà l'année prochaine vraiment yo après mission donc na pesi déjà ba numéro batu bazwa numéro ya pasteur nanga na tie déjà na Canada numéro nezali ya WhatsApp poko luke na WhatsApp 00 15 14 43
59 905 0015 14 43 59 905. Deuxième numéro, appel normal, Ezali 0014 38 27 46 576. Bengaye Mama Blanche, Église à Prophète Ézéchiel, Ezawana Centenaire Tabernacle, na Montréal, kuna na Canada, bisika Oyotobandi, Église Yassika. Numéro Yanga Moko Prophète Ézéchiel, Ezali plus 243 81 61 96 772. Donc soki babengenga bakozwangai balukanga même na site ou plutôt na YouTube babetaka Ézéchiel TV, même Facebook babetaka Prophète Ézéchiel ba mona ngai Nzambe apambola bango. Vraiment bato pesa basé belé to ko mata lobby maintenant pesa Mama Sarah o atindele biso friend nae tozi caméra est bien Mama Sarah depuis Norvège Nzamba pambola yo Mama Liliane Nzambe apambola yo ya mingi mwana nanga depuis Afrique du Sud papa mwana nanga papa Rocher Nzambe apambola yo depuis Londres papa de Rocher Lucius Nzamba apambola baza tellement ebelé na pesi bango kaka ba bonjour ba bonsoir sope ba landa biso na erwana et puis ba shalom na bango. Ok, merci beaucoup Bandeko Zalaki Prophète Ézéchiel na miko ya next opera na PCP Michel Archange Michel Kasongo pe na Norvège wana bambote na ebele na moni pe lisusu babi ya zeno bambote bele bandeko tozotala tala biso CRTT Tumba mama na Christina Jones na Londres wana bambote na ebele Dimon Vuma na Italie mama na biso Joël Akele mama mikolo pino zo kanate ba bonne guérison na peso bambote quoi mama na nga Joël Akele babi mama moko social mama moko bien ko bandeko tout botala katindika boza vraiment ebele oui prophète na bite so ba quelque chose? Oui, quelque chose ezali que non batu nyonso bazana posa bazwa ba photo surnaturelle oyo to lakisi wana nde ba moni yango wana posa zwa chaînette surnaturelle oyo ko kipe ko sala oui protection OK et ça ngo ki cité na prière pour nango za ba photo bima uta na lola donc okoki ko lata yango bako même ko beto masasa okufa te miso bozo mona mona ba photo zo leko yangwana oui yangwana to sala sous forme moi ba chaînette ba médaille to sala sous forme ba calendrier ozana poso zo ngo benga ba numéro Mama Blanche na pesi wana poso zwa huile ya miracle wana poso zwa mai ya miracle ozana posa ozwa citron miracle bo bengi ba numéro wana ba opesa bino à partir ya DHL soit bo kitika kana Montréal wana bozu yango na église donc wana ezali que non mutako même ko olandeka idéologie baninga ba bracelet ba citron ba pétrole ba nini te wana biloko yanga Saint-Esprit pesanga bango tunde ba Hollande prophète Ézéchiel na ebiso ke na RDC prophète azali souté prophète moko zaka Ézéchiel mais je vous dis la vérité. Merci beaucoup prophète Ézéchiel tozoaki merci na doni na accompagner biso confrère nanga ya John Image bandeko tout boza libanda botala toujours tindika Patricia Mutombo Joël Mutombo bambote na bino belé bo s'abonner numéro affiché benga to sola dalebo ngana tiki bino ciao.